kaka sala on est ko couvrir si comme on est des arrêtés boso na la brine azali pe bongo so ya fai ezandeni te boso na la brine ozo mona na sens on a si ko ngala mona a fait comprendre biso to tika ko déranger ya fai pour faire azo sala tenga tuna la brine biso mba na téléphone pour ezara pena demanda ko benga na boni bien la bien dina do sa te pourquoi o te po azano na azumukana te so mukana azumukana nde akoma na accès au sala bon azumukana te po ani yo okomna na bana mibale wana vazo mona misala okomna na bana mibale ya jani azumukana te ndenyo mama mkandango ezalaka so ba pesie bayo botola ba pesie bayo botola ngasiko na mona ko mona ngo et comme un problème spirituel des places qu'on a côté les manèvres c'est jani kende ko sambela sambe c'est pas possible comment mukanda so ba pesi ba botola dans la brune za pena la brune on mona sikoyo na ba audio na yoka na ba vidéo na yoka on dirait ba changer la brune mususu la brune o azala ki na Kinshasa na o azana poto on dirait ba komi ba la brune mi balé et le ko esanga vraiment passe makasi et surtout muto akufeli mobali nazo vana nazo tala ba vidéo à la brune nazo ka ba audio à la brune eza yote la brune ya fa ya linga ki makasi ozuizemi me ya fa ya olingo kaka pozonga pe na source mwana mboka na yo la brune to le wana ki mwasi na mobali webi famille ya jani bien la brune likambu nini ya jana kona sa mabelo zo lela te otala tabana tena ko lo babana oyo ngamo na kova na selbi examen de conscience pour makanisi na ngezo tambola makali sara na ko ba ke bano baza bana ya jani tela mutula bwina kosi ya jani bana mais ko tala longa bana bilonga bana ya jani la bilela ya jani la buni maweke wapi ndeko na ngai la buni ngana sola na yeza oyo te nana ngwa changer makanisi la buni ya jani za ko préférer na Kinshasa. Vraiment. Alinga ke makasi ya jani ti la buya pija dina ke poto na ndenge na ye la brune ke poto na ndenge na. Vous êtes sur Top Media TV. Loi ya Jani Fai est touché mitema ya ba couple ebele ya ba mama ebele ya ba papa ebele ya ba ndeko ebele surtout ya ba collègue na ba comédien ebele baza tellement choqué na liwa ya frère Yaya Leki camarade na bango na kombo ya Jani Fai que son âme repose en paix. Mabala o ezalaka na kati ya poto. Est-ce que mabala wana ezalaka ya intérêt to ezalaka mabala ya solo ya bolingo mobala alingi mwasi na mwasi alingi mobali na ye. Liwa o Jani Fai akufeleli lelo na poto. Est-ce que ezali liwa moko normal? Est-ce que Jani Fai azalaka obligé ya kozonga na ndako ya la brune? Makambo ebele zosionné tout autour ya liwa ya Jani. Ba artiste comédien décision nini bazui pona liwa ya collègue na bango. Programme nini ezosalema déjà pona matanga ya Jani. Jusque là tout monde nani ba comédien baza koloba te. Jani Fai akokundama na poto to akokundama na Kinshasa. Eza ba question oyo bandeko ba fanatique Jani baza na besoin koyeba. Tanyo surtout Jani Fai alekisi na poto ba moment souffrance nyonso alekisi na poto ba collègue na yo to ebi bazaka na poto effort nini ba bande ko sala pona okene ko tala Jani Fai to pe ko consoler ye lelo Jani Fai akufi atiki biso na pasi personnellement nga za moto to bande ko sola ne mingi na téléphone nanga aza moto abande pe ko conseiller nga mingi aza moto na bande pe ko yoka mingi azaki mutu malamu. Mais le lo Jani Fai akufi malade akufeli pezo yebana te. Mboka o Jani Fai akufi est-ce que ba comédien baza ko landela basala e autopsie? Ba version ezo bima ebele vraie version ya liwa ya Jani Fai ezani. Nazanga moko te Jani Fai ava kufa banda ko benga za ko benga presque bato ebele na téléphone. Et surtout tant azwa ki ba problème na ena mwasi na la brune abenga ki batu nyonso na téléphone ako tika ba fardo na pa batu mutu na mutaza na version na wa bande ko sola na ngona Jani leo nazanga mote nazana collègue moko pe ya Jani Fai na kombo ya Viviane Abiel to mega ko sola na ye penza mwa mingi na makambo etali liwa ya Jani Fai et puis na ngambu na bango ba comédien organisation ni déjà bazo sala
pour na rukunda Jani Fai. En tout cas, un grand merci na bandeko nyonso bokozwa libaku ya Rolanda émission oyo. Un grand merci na ba meilleure fan du monde. Bonne fête à toutes les femmes, ba femmes entrepreneurs, ba businesswomen, ba femmes de travail, ba femmes fortes. Bonne fête Nabino et puis bonne fête na bandeko nyonso ya basi oyo balandaka chaîne à Sarato la télévision. Bon partager les biso vidéo oyo parce que lelo ba vérité nyonso et que ça vraiment étalé sur liwa ya frère Nabiso Jani Fai. Tozongi kuna na ngambo régie o tchela biso affiche ya Fabregas Maestro. Artiste Fabregas a se produire na Casino de Paris le 27 août en tout cas 2024. Ba meloma na bonne musique, tozalawana diaspora, tozalawana pour na soutenir mwana mboka na kombo ya Fabregas Maestro, l'homme de Yorobonzele. En tout cas tozalawana biso Sarato la télévision. Tokozalawana pour na soutenir yo, c'est le Congo qui gagne. Donc tozawana pour na artiste nyonso o azana pour ça to lobela et to lobel événement naï. Alors tchela biso affiche à Pasteur Mike Kalambai qui va se produire le 27 juillet 2024. Ah bah production est belé hein. Le 27 juillet 2024 affiche bozo mona wana biso nyonso to abana nzambe na Satan ramona nzambe. Donc na bengisi bana nzambe nyonso bato bakelama na kolo Yesu. Tokutana na stade de martyr le 27 juillet 2024 pour na lokumu nzambe, pour na ko adorer, pour na ko kumisa, pour na ko sanzola, pour na ko netola, pour na ko louer. Oyo bongo ezali nzambe na pe bana ba moyo so apesio na age ozana ngolelo, ofutela ngo taxte, ofutela ngo ba frete, ya ofele nzamba pesa yo pourquoi pas. OK, ne kozong c'est la ascenseur wana le 27 juillet 2024. Alors na rejika bo balancelenga affiche ya agence Issa Logistique multiservice ezwa mibongo na Chine eza transit esalaka eza agence esalaka ba transit de Chine Kinshasa eza transfert d'argent transfert de colis osombi ba colis na ona Alibaba au confier yango na agence Issa Logistique dans quelques jours aux ba colis na en toute sécurité agence na bango eza na Kinshasa awa et puis agence na bango eza pe na Chine ba coordonner na ba adresse nyonso eza na affiche wana na conseiller bino vraiment soko sombaka biloko na Chine osala ba groupage osala conteneur au contacter agence Issa Logistique et tozongi isusu na ngambo ya régie ingénieur Josué Miezi tchela biso affiche ya Adidas ya artiste Ferregola qui va se produire le samedi 20 avril 2024 et le dimanche le 21 avril 2024 double Adidas Arena balobi rolega na ndenge Adidas vraiment ngana na Adidas nanga na ensemble na moi Adidas no bimité quoi basala on rapport na ngamoko. Voilà, merci beaucoup na Regina Bisso a auto balancer les biso quelques pauses publicitaires quand na bande ko lo balancer na ngamote na zana Viviane Abiel. Viviane, bonjour. Bonjour Sarah. Eh basa que ça ya oteka bon mon exposition ya na chambre eteke na exposition basa ko nyon c'est ça oteka. Basa nanga eza nango ya oteka la famille nga luka na mbongo yango yo eza nouveau modèle nouvelle collection ya Chanel yango yo sac nanga na loba avo pesa mbongo osimbi pe ya qualité yo ki pe ya kuiro eza awa donc eza de très bonnes vraiment très bonne qualité eza récent donc bato balinga ba sac eza disponible Valentino o pesa disponible qualité ka ya tisi na miso au mon ara que ça eza qualité bien donc ba sac nyos tout bon na simeza ba collection sika Versace o Uchobima il y a pas un mois eza collection pas sika ba sac na eza de très bonne qualité so za nango besoin au bengi biso kaka na Viviane Bolimbi sitala to viva na publicité bonne santé. Santé ça moi bien par la grâce de Dieu. Mes condoléances hein. Merci pareillement. Ah pareillement. Na ki loba ki a osola na Jani boza ko solola voilà mutu nanga matango ezu batu nyonso. Ouais. En tout cas Jani na mona zaki muta batu nyonso et ana batu pe bazo kufa na bango même na Kinshasa batu ba kufi ebele ba comédien mais Jani ya failli tant tozali na groupe Chic Choc Loenge azara pe na batu na ye omona ba actrice o bayaka wana eza ba acteur ba actrice omona ke batu ebele bando préféré ya Jani
po ani nazaya ya moko boye abanda osangisa bato do abanda ko blaguer trop yango na bomoni ti via yo kota na sama bele azaki na parti moko te o azala muta kotelaka oyo aboyaka oyo te azaki muta bato nyonso tu donc souci nanga penza to perdre to perdre. Merci beaucoup Viviane bo perdre na katika ya matanga. Je pense que na début émission nanga Yolanda qui quelques points oyo na souligné qui vraiment nayebi ke bo utapena Jani Fay na Chic Choc Loenge déjà oko betela biso moi histoire mukie loka moi témoignage kokota na yo parce que okutaka Jani Fay okuta kokota na yo na Chic Choc Loenge Jani Fay abanda koyamba batu ndenge nini et pas azalaka nani na Chic Choc Loenge na Chic Choc Loenge tant président Ngadia a voyagé qui coupetikala qui pas vient à biso pour Firenze na vient à biso totika biso Jani Fay Jana azaki lokwa président OK donc pour kota na groupe mutu benda ko yambo bien zaki a pour Firenze koyamba pena to banda ko koyamba pa pour Firenze après le pas président pour mutu zaki na batache na ye donc bayamba bien na groupe Chic Choc Loenge vraiment nazara vraiment à l'aise ndaku nanga wana nazara vraiment à l'aise donc ndenge po kutela président Jani Fay pas zaki motema polele aro ya mbabato motema polele eza kutu po lokwa ndeto lobaka mutu so akufi folo baka bolamu na ete o penze banda ko mona na miso bato ezaki motema munene na ye et koma kutu ba série moko yena po Firenze banda penda ko bendana mais loko bika mibali nde bazalaka ta babendani mais er moko babongisa bango azaki vraiment social ya Jana azaki vraiment social azaki ya moko abanda ko tambola pe trop kotala ba terre ba collègue quoi banda ko tambola trop atoza wapi atozaki na matanga place nini atozaki na prom nini ya Jana oya peso akomi na quartier wana quartier fo ninga na Jana ye Jana do motalaka mokili mobimba ba olela ye talaka mokili mobimba ba olela ya Fay ya Fay que son âme repose en paix. Mes condoléances sur sa famille biologique nae. Sango ya liwa ya Jani Fay avant na koma na sango liwa. Est-ce que vous avez un bon souvenir à Jani? Mak ebele. OK. Ebele ça. Oko betela biso tami bali misato. Ebele. Donc so na lo ba na beta nesi ba souvenir ne ya malamu. Ils ont kanisa su mingi donc na olinga na moment oyo to réfléchir comment to sala déjà pour le quoi asa kufi comment to sala pour to lelaye OK donc ce bandi kolela to solution to raisonner comment to sala pour akunda ma bien to pese ba honneur na ya suka wazo méritango. Merci beaucoup Viviane na comprendre place aux alliés pour na roloba que au coquille le bababola mon ebelete pour et ma pensée na yo na ba réflexion et tout. Jani Fay a travaillé na Chic Choc Loenge, je pense que pour toi qui temps quand même il a travaillé na ye. Jani Fay a ke poto a comme ko évoluer na poto. Jani Fay comment vanda comment na la brine, ba problème est comme bima et tout et tout. Est-ce que déjà entre bino ba comédien soki bo ki problème moni ba problème a Jani banda ko bima na internet. Est-ce que vous avez zo personnellement yo zo rappetant et robenga que ya Jani na yo ki ba bois ki obilo libanda to moni ba vidéo parce que ça qui circulait partout. Entre vous ba comédien décision ni bo banda ko zo tant bozo mona ke ya Jani akoma okoma tina niveau bazo benga na ena mwa bifunda bilamba. Sarah, mon réalité à poto, on est tingana na Kishasa, on a vivante. OK. Na yebi ya Fay. Ya Fay oyo nga vivre na yebi personnellement. Ti ba biloko ane leka ti akom na kufa boinanga elekelanga. OK. Ya Fay mutabatu depuis Kishasa, ya Fay répertoire ne mobimba izaleka ya bata poto ba fanatique, wa mibali ya basi. Ta on a monaka ya Fay vidéo zo circuler aso sa vidéo babwa ki bilone banda otesko biloko nga na benga kai na ebise vie mamni o ngai nazo mona on internet lo bati ya Fay na niveau na yo moi si lokwa labrine ako benga no na ndaku ya Fay o filmer pepe biloko nini o yo zo filmer ke bota la labrine abwa ki bilone na banda est-ce que yeba ka niveau na yo
oyebaka valeur oyo ozalaka nango na misu na mito ya bato ya fai osala eloko ya boye mpona ni mpo eza teke bafilmaki yo yo moko ozofilme mpe otie maloba botala te eza makambo mosusu awa yo kokomprendre te na okomprendre te nini ngai naoloba atanke artiste ya mboka na yo atanke fanatique oyo ya mesana kotala yo atanke petite sœur oyo ayebi ya fai très bien ozana na Kinshasa obanda okelela te okomi na poto babenga no filmer pe talelanga no biloko oyo filmer ya fai po azaki mutu moko ngana banda ko pese courage en même temps na oseka ye so na yoki na parole moko boye na obenga na osenga bio ka star na niveau no ma biloko te donc na pese le quoi courage moko boye atelema ala mukame so pa banda ko yoka so banda ko yoka te je ne crois pas que Zaïka Viviane ni mumta ndolo bana e batebele babenga e baloba na e voire même sous famille na e là je ne sais pas est-ce que bozara na ba relation ni na la brine bon la brine tozaki na groupe Chic Choc Loenge OK azaki petite sœur o biso to yambaki tant époque ya ba Viviane oye et ça que le quoi eleki elemba de bango ba ko zo ba relève wana de la brune lera yaki wakota suka pesa yaki nga pena lemba ki nanga groupe Choc Loenge na yo va nanda kunde jana amemanga po kokota nanga groupe sans souci ezaki jani mtakomela akoma lettre OK abi nanga ipona groupe yo kokota ngabi na osa sous théâtre te lo kwa yo na po boke na bino poto na maele o nga za na mutu na mona pena groupe pende oza force na ngate ba gérer mutu oyo po ba serana pena mutu ezali malamu te po ba gérer pena mutu oyo et aux amours passe nda benanga te ça va kasi seranga mona lukela yo place na tinda yo nda kende asala lettre apesi sans souci mais son ça yamba ngai na bureau bina osala oka pona petit na nga jani pour le quoi petit na zaka respect aza petit mona lenga mingi na osala on azora ba artiste ba tout et parmi ba bon souvenir na yo na zora ba artiste ba tout na bima pe na théâtre grâce à Jani. Ah bon? Si le lona sa nzonzingi poto mokili ba Viviane c'est grâce à Fai. OK. Ya Fai mutabimisa yo mona pena zinga na lotokei. Bavana na pena nzonzingi bele ba producteur bele ba yebi mutamemanga pena bo abimisa Viviane ba c'est Jani. So paloba ki aza papa moka kanga makolo mais na bima pété de balobaka. Do afongola ka pena mutema ozo mona tanga sa lettre na commune na groupe sans souci. On a pu bayambanga bien grâce à nan ya Fai. Olandi Sarah. Eza passe. Ya passe. Na comprendre nazo mona penda que ozo répondre à ba question mais ozo so nginet na moi ba histoire ozo beta. Na ebi famille ya Fai. Poza famille on a vana na bango. OK. La famille on a vana na bango. Na ebi comment ya wana akutaka pour la famille wana. Je ne crois pas poto ya Fai et son famille na ina ndite. Ya Fai ke poto a bengisa mutu te nimba na na Kinshasa. Ya Fai ke poto je ne crois pas veuve wana tikala. Ya Fai asunga je ne crois pas. Oh là là. Soko tu mama o abotanga Viviane Boni Jani. Zela na benga na cham na video ya Fai ta mama wana mama na sima na olaksi mama wana zakana ilika ya mawa ya nini mawa boye bien l'estomac déranger nga po benga ando benga ka bien bien l'estomac déranger nga estomac nini lo kwanga na mesa ko tumbole wana omona boye mwasi na bimi yo tikalo okengela bana tiko suka basani wana to oseka kana ka oseka lo kwa mesa na ne na koseka mingi koseka omona oseka na za mutu moko fortifier ya Jani sambela luka bima ya Jani luka bima na poto bima ezali ya Jani sambela o bien na osambela na makambo nyonso to banda olekela ya Jani ya Fai ndenge bobenga kai est-ce que boza ko benga la brine te la brine wana ngana bande ko surana e na koma ko sona la brine na grâce à Jani. OK. Po ezana émission mo boye ndiko na biso asala ka pe mwana tanga komona ezatela muso mona mabe. Asala ka émission azala mwasi na ye. Asala ka émission akotana makambo nanga na kati. Nazaka surprise na moni numéro ya Jani tindeni ngai video wana fia na saki babenga ngai na la brine. La brine kuto mama tozana ya Fai awa tala sere wana sala émission tala mamba lobi pona
na yo pa chepe na makamno na kati ngabi bona vérifier na vidéo on a vérifié vidéo Nathalie na zongela ibango ah siko asali boya kotinga na makamno na bino pona nini na biso to yebite wana pe Viviane paza ki Viviane o pe ko zongisa pe makambu na ko sala be mission na sala ba mona ile kara pa le ketu moi sina mobali nde babenganga ba mi balé la brine na moment na siko na koma ko sona la brine OK tant on a sala mission ba moni pe mission ah c'est bien il y a soki mobali abengi ngai fa passer nga mwasi mama mona le muso zana ba epela na place to benga jani to koma obenga mwasi problème so obenga mobali boye akolo ba obenga bengo nini kayo to koma sikoyo ko benga mwasi to benga a passer mobali le mususu to ko beta matolo biso to na ba epela bon to vanda ah vivi to benga no vie fai to beta matolo ah vie fai vraiment ozelo roté to benga ndi la brine allo mama boni bozana ya fai azana chiku to be libre ya fai mama ndeni ni moi senga tezana te aseki so bo senga jani ayesa bino vérité mama botika ko senga ya sala te la brine ya bisanga mama botika ko senga ya jani asala te nga bota ibe asala raté pour nini est-ce que faut yebisa batu ke tiko senga mobile nanga asala raté yo couvrir kaka asala on est ko couvrir siko monika neza raté boso na la brine azai pe bongo so ya fai ezandeni te boso na la brine ozo mona na sens ona siko nga la mona a fait comprendre biso to tika ko déranger fai pour fai azo sala te nga tuna la brine biso mibale na téléphone pour ezara pena banda ko benga na boni bien la bien dina do sa te pourquoi o te po azano na azumukana te so mukana azumukana nde akoma na accès au sala bon azumukana te po ani yo okomna na bana mibale wana vazo mwana misala okomna na bana mibale ya jani azumukana te nde no mama mukanda ngo ezalaka so ba pesier bayo obotola ba pesier bayo obotola ngasiko na mwana ko mona ngo et comme un promo spirituel déplace qu'on a côté les manèbres c'est jani kende ko sambela sambe c'est pas possible comment mukanda so ba pesi ba botola dans la brune za pena la brune on mona sikoyo na ba audio na yoka na ba vidéo na yoka on dirait ba changer la brune mususu la brune o azala ki na Kinshasa na o azana poto on dirait ba komi ba la brune mi balé eloko esanga vraiment pasi makasi et surtout muto akufeli mobali nazo vanda nazo tala ba vidéo ya la brine nazo ka ba audio ya la brine eza yote la brine ya fa ya linga ki makasi ozuizemi me ya fa ya olingo kaka pozonga pe na source mwana mboka na yo la brine to le wana ki mwasi na mobali webi famille ya jani bien la brine likambu nini ya jana kona sa mabelo zo lela te otala tabana tena kolo babana oyo ngamo na kova na seli examen de conscience pour makanisi na ngezo tambola makasi sara na kolo ba ke bano baza bana ya jani tele mutula bwina kosi ya jani bana me kotale longi ya bana bilongi bana ya jani na bilela ya jani la buni maweke wapi ndeko na ngai la buni ngana sola na yeza oyo te nana ngwa changer makanisi la buni ya jani za ko préférer na Kinshasa vraiment alinga ke makasi ya jani ti la buya jani na ke poto na ndenge na ye la brune na ke poto na ndenge na ye me bazonga ni kuna mavainda ko moko ngana oyo ka pasi naza mwasa jani te kotela ka vie wana nde tozalaki na ye ba mama o to pasa na ye vie onenga cadre batu kotela stara munene akufa na énergie na carrière na nzoto énergie a condité a bébité a kufine énergie na force na nyonso na nzoto na carrière ya tiki fait voilà na nani a kufina mobali ya bika na mwana nga mobali yondo kuma mobali na ye za passé liwa ya jani pesi pasi makasi liwa ya jani pesi penda pasi mutakufika kaboye aya jani bola moya jani ezoganga koma yo mwasi ya moto zo capacité ya mobali oyo yo moko abotisi obana donc ndimi bana no pe abatika na bango bana papa azate oh là là so i mwasi mususu to ndeko mususu to camarade azoka pasi azolela boye na yoki ba audio la brine ebte soki yo po yoki yango est-ce que la brine ana mawa la brine oyoka mawa te na okamwa me nazongisi ye na ndako na nga te
otala tate ndeko nanga Congo tout ça non ndeko nanga congolais on a yebi bien na yebi na famille apesi nga bana o baza bénédiction pona yo lembi lobi boye bana wana bazwi relève basungi yo otala bana wana te hein to boya to mona ngo to changer mona na kombo mais affection papa muso to changer mwana aza yo mais soki makila nezo pesa te aozaka na mwana wana bien te la brine va na selela Jani soko force wana bat bazolo bobomi ya Jani nga na mona force wana te bobomi ya Jani mais na ebite makanisi oyo la brine yo koti na mutuna yo ozolela ya Jani te otala tate ke ya Jani akeine ezana limwe na vie na yo mone sute oyoka te atakota libala wapi oyoka te atake na mboka nini oyoka te ya Jani limwe la brine ya solo bana pe ba omona susu bana ba mona papa na bango te bande ko ya Jani ba mona sunde ko na bango te donc nyonso bat bako lo la brine fana na sele na ya Jani yoka ta pasi wana yaya la brine ngana sola na ina zone di mate sara ngati siko na on di mate la brine oyo ka la brine ka oyo siko to lo bani la brine alingaka Jani te to Jani ka ne mtazako linga la brine poso Jani la brine alingaka Jani te ngala nda Jani na poto te balingana na bango ti bakoma kobota wana balingana ka mana na baboti aboti bana viol te polo bakena mando linga ya Jani te mando violenga no bavanda ndako moko balingana ki ti mosa comme na niveau bota na mobile sega ndimaki basala po azwa zemi c'est ça balingana ki et puis mwana moko te comme ti na bana misa balingana ki ikamunini la brine ti bovana ne bolingo na Kishasa ti boke olanda ngo kesala ngo na poto kuna po linga ya Jani likambu nini hein ya Jani zo kufa boye ti ba bloko nyonso tu wana obengani ye osali ye boye nyonso wana pona nini batu musu bakoka shock te Sara mutu musu bakoka shock te biso atali ke mwasi na nga otala ba souvenir otala bana biso basi tokoza po kangi mobali na yo na mwasi mususu otika pe ayepe na poko alandi yo abondeli yo otiki pe olimbisi ye mais mibali basupportaka ngo te tomona ngo bapapa ebele bakufa na Kishasa onga na viva papa musu akufeli mwasi akoki osupporter ko perdre mwasi wana te ti omona landi namonaka ebembe ya mama baflore na ya papa ata pe papa olangi na mama olangi nga namona mama fleur akufi papa ba fleur akufa na misu na nga akoka osupporter soka mwasi na ete akomeka ba malili ba tension banina kokate mibali mususu alingi mwasi ne makasi do ono so mwasi osala bomona okola perdre bomona okola mususu akomi kizengi akomi zoba te za bolingo mibali soka bi alingi mwasi olingo vraiment na mutema mobimba penza ako supporter ba choc te biso basi to supporter mais mobali akolima mususu amona mwasi na ngai mobali mususu obima na ye olinga ngo te hein nalandi audio moko ya ndeko la brine alobi ya Jani asali ya Jani ba film te parce que ya Jani azako courant nyonso nani azako tsambani na ndako Sara tokoloba nyonso wana Jani asa kufi muto télémoin témoigner pour na Jani azate la buna we ko inventer ba message lolenge nyonso tout le musu batu ba moni malamu Jani azate pour à défendre maloba ya la brine mais Jani azana bato abanda kusola pena bango ebisa bango makambo bazali mais souci na ngata ke mwasi o mokili ba ko akize ona nyonso tout ba ko loba fanda lela mobali dès le premier jour mobali a piqué ndenga kangama kisoka kufa kika sur place pour la brine na mona vidéo moko bandeko ba osala ba live na ndako azo bango botika osala ba live na ndako na nga ya Jana kufi na misu na nga c'est sûr ya Jana kufi na misu na ye muto pe no tala na mutu ndenga zo ke kata mutema to za na ba hôpital to ke na to kota ba hôpital na bato otala ndeko mususu ana mutu kata mutema koma yo ko zala otala mutu kata mutema e oza ndeni mosiko oya yo moko ki ozotala ye boya okata mutema poso loba akati mutema na misu na ngaba ozotala ye ozaka nde ozabongo ozaka nde ozabongo
mokili wi baoloba mais faut sentir mawa na parce comment batu baoloba noka mabe po ba mona yo ba tanga yo comment mutema no ezali comment ndengo za se comporter baoloba mabe na yo ke yo mto bomi ya jani wana oboya ngote wana fu andi mango po nyonso ba osala muto pe na kufeni mobali grand frère nanga collègue nanga ya théâtre mona mboka nanga tovana na mboka bapaya mobali nanga botisinga bana toto tshana mobali nanga botisinga bana te kodong ndeko moko boya communauté na ngai akufi ona yebi na mboka ona yebi famille na ye to tshana mbongo ozandeni suko yo kama ya oya yo azaki permettre boya mutu musu yo kama la brine mutu pena akufi na misu na yo pe oko changer pe liputa wasi pe no zima kasi wana wapi ozu makasa kolata te lamba ndenge nini oza mutu balatisa lamba oza mutu balata yo bilamba le musozo mona musu bilamba echa okaka la brine oza mutu loba te oza mutu fungula mona ko sa video te oza mutu to simba ta téléphone te otika famille na yeba solola bayeba mona biso akufi ndenge nini okangi na téléphone la brine mutema nini ya jani ya jani ah, ya failli. Histoire aux appels. C'est pas si ma casse. À ta téléphone, on coco yambate. À ta téléphone, on a pamba, on coco yambate. Nga mona baninga nga bakufeli ba parents. Mais ozoé na téléphone, tes téléphones ils a pas mutu mususu. Pendant plus de 2 mois, il y a téléphone tétilelo. Babé sala il aura traumatisme à kokonsimba sur téléphone té mobile na kufa. Webinga izole kelanga na okila bina lobi. Bino boyebi makambia janya sala ngate la brino zoluka raison na muta kufi. Te ozo raison te. Ozo raison te na ndinga zo se comporter bongo. Akitamata même la famille mo ba condamné abi mwana nga na boti erreur na nga ka pona ndima ki ya jana zonga na ndaku tanga zonga na ndaku bino bozolo ba o azayo yo kapasi soka tali mwana na zo tikela ke mwana nga na ke ba course na nga ya jani abwini mutemo ojango wapi nyokoli mwana abwini mutemo ozi wapi la brine de la terre jani asuka pardon. Ozu téléphone à mon bal au kangi. Famille na ezana besoin yeba. Ndenge nini esoke ndenge nini okomi ko pona batu. Ngana yeba kana matanga ta muto bosola na yete soka ye matanga. Azo aksa okota parce que wana passe ayo otala yo. La brine ozolo bake Maxia kota te Maxia kosa direct na ndaku na yete po Maxia finganga. La brine courage wana ozolo baka na ba téléphone ezo utela wapi. Courage au labri nozoba mabe na nga kaka pona zongisa ki na ndaku na nga na ndima ki avanda na pia ki esika kolala ya janya zanga ki esika ovana na poto ndebo banda kosola na ya jani na telefone azaki na esika ovanda te mama Viviane babengana kai wana ayisanga azoka chambre moko wa banda tango na obenge mona na za ndaku ya suka na oyeba na sola na ya jani ezaka anniversaire ya petit frère nanga tanga senga ngalobi nanga soana ba collègue no ba sela nanga ba vidéo anniversaire na tout rapé ya jani na sela voici ya jani sela Patrick vidéo ya anniversaire ya dena répondant ngalobi nanga bien zela sona kepa kotala bana nazo téléphone na moi na sa vidéo parce que téléphone na sela bo sembo na kombo na Yesu abi nanga zana komba pa mwana ebongo na sa ele vidéo parce que téléphone na sa les a bien té Ziana koma pa mwana pona okende kuna ebongo na saela e joyeux vidéo joyeux anniversaire. Oh là là. Bona mona kaka ya jano boyi po ya jano zo bisanga mamba téléphone eza bien te. Do na poto pe lisusu. Loba oboyi. Oboyi kaka. Asia ko ba nego seka abilo ko mbone te ko na ko sa ozana koma. Bona insista ka pete na seka atika. Na mona ka loko azoboya. Aboya ko si phrase wana. Pour boire aussi la moto vidéo il y a joyeux anniversaire.
intérêt n'est pas ani tia lobano ke fona kende pas moi na sona ke otala bana kozonga ya jani na ndako nini ba bengana kai to mona biso nyos tu ba emilia kai retour na est-ce que boza ke courante apparemment ba kutu te nga ona ka ninga yo kufa ona ndaka la brine o azonga kande biso so to otala nenga pe na otala na yeba te bon siko kozonga ngwa sala vidéo te pona no baki la brine azonga singa sala te pourquoi face la pe vidéo baki la brine azonga singa ba tu ba yeba ya jani siko na hotel ma vok otika avocat nani wa ko défendre yo liboso à la brine on lobanyo so lingi avocat no nani ozana bande kono ya théâtre na poto kuna yango question oko sanga siko vana ndeni batanga poto baboya bande banda kuna bango na so comprendre sike bata poto baboya na banda kuna bango po ya jani pena ninga zana ebela répertoire bata poto ozaki na bango ya basi na mibal ba collègue na yo voir même bazana poto kuna nani oyo vraiment oyo zanga kesika ko se réfugié nani oko kabwane ba souci na yo bo keta na place moko bo kabola ta faire on se défoulera na ba makambu ya jani otika avocat no nani avocat no nani o lelo a hotelema ayebisa la brune ki mambo lobo ko sa avocat no azate donc nyonso ba ko loba sur yo chance ka mokili tellement ozaki na motema moko boya malamu ozaki na esprit mo ozaki ouvert olingaki batu yango nozomona mokili mo baba olela yo la brune ko loba nyonso ko loba sur yo batu ba ko boya kaka batu ba ko boya ka po esprit na yo et ozalo ko la avocat na oya jani ya jani yo kita mama no mawate nabunda nalukila mama nanga nabunda nalukila bandeko nanga ndimi pe no kota na sama bele apesa biso tozaka nango besoin liwe ezaka mokano nzambe mais tant ozonyoka mabongo otiko kendo pema ozonyoka mato pema mais so lobi otelema na prière nzambe salelanga nzambe bundelanga obundela okomana ke muto na souci ya vie. Est-ce que Jani de boza swana sa betela mino solo parce que nga betelanga que Sarah na nyo kwa mingi brine nani la brina koma na niveau ya olali sangana la na salon mobali na ye wana balali na ye na chambre wana nga pe na ya Jani boy na muno na lobalanga te ponga za mutu mobe ya mono ndiko nze na ochola ye obetelo te obetelanga te na yo ko ka pa batu na muno ba réseaux sociaux comment la brina akoti mobali avant bengana ya Jani tant akoti mobali na ndaku ola sia Jani na salon yena mobali na bakoti na chambre nde o na yo kate da no bisa Jani na yo mwasi ko bazaki meuble moko mwasi soka yebika mobali na zawa seki yo nde sikoya ko sala tango mwasi ya mobali wana ayo comprendre que mobali na ngazala pa la brine tango bandi ko tshaba makelele nde la brine azongeli ya Jani abi mwasi lokola yebi seki za yo bima na ndako do moni ya Jani filmaka babilo na ye tina niveau wana mama ya Jana bande kufana ndambu ya Jana to soli na video Jana kana sengoti na bato bo ba vani na Jani sur place ata bando kutana mo ba filmer ba tournage ba ko comprendre mambunga na bato bando oswana Jani na video ba comprendre ya Jani mère nezala na ka bien ti elo nyeza ko kanga eke akende asala ta makamsu so évoluer na ndenge na ye et puis bato ba comédie ba ebe na poto ansa na poto 2 minutes bato tout ba sai ba kenda ka poto be sobe mais en aucun jour ba makambu nyose zo le kana ndeko na bango baza ko penser nini pour na sauver ya Jani parce que le Jani a kufi hein bakoya bakolela bakosa ba cotisation mais Jani a kufi mais Jani azole kana beta pas souffrance ba boaki biloko libanda bazaki wapi pona bazwaye ba wana siko bino ba journaliste faut tout na bango netingana na weba ndenge ni na koloba pe nini bazao vivre comment potango bino kuti bozi ba chance bo mata ba vie bokina ba mboka wana ngana na matata avion te na ebite potango baki magande batu kuna bat balinga bat banda kuna bango te wana là vraiment na yebité naza pena na précision te ozomona donc ça vraiment passe ya Jani question na me repose en paix organisation nini déjà bobandi ko sala pona kolela ya Jani namona ki lobby ki sasa to na poto namona ki lobby président JP Massamba ko tianga na groupe moko basali je ne crois pas que souci na biso eza kuna na poto donc a pourtant on peut ça dans les chances té azonga kaka kuna et puis ça on peut mukanda té
azonga awa mama na ya mona ya taboye ya suka bande kone ba fungula ta serke ba mona ya na biso yeyo ba kundele awa na mabela bakoko ba kundele awa ngapi na souci na ngeza na suki organisation esala matuka soko to kotambola ata pa président na biso Fati azape mwana poto président Fati aza mwana poto yebi comment se passera kuna mutana mukanda te azana epelo kote kuna ka pamba ka boy bazong c'est la biso awa ministère ya culture na biso peza kuna na awa basangana baloko la biso moyen moko boye bazong sai awa akunda mata awa souci neti souci na nga penza yango wana na ebite bande ko mususu ba ozana souci lokwa nga na ebite bande ko mususu to moni ba osala sala déjà ba émission na landaki Maxi yekuta lobi ba bebana na Jani parce que ya banda déjà ko tombokela pona makambo modèle oyo et puis José de Londres pe azaki victime makama mabala ka ya basi ya poto oyo ye pas azaki pe victime nda bandi ko pesa bande ko na bino mibali conseil pona makambo etali basi ya poto lelo etolo ba susu Jani ana mutu tenengo ucholo ba na avocate mutako sambela ya zate mutako défendre ya zate mais na landi la bri na lobby ayebisi makambo nyonso maman sara bémission bina yebisi makambo nyonso na kubimisa na ba preuve Jani akufi azaki mo santu te Sarah labu na zu mobile toki on a réseaux sociaux pour ani abimisa ki ya Jani te fallait payer pas azapa simba pe micro asala pe ba vidéo ayebi ko loba labu na l'art de parler alobaka asala pe ba vidéo place ni approuva place ni ayo pouvez les lo po Jani akoti na sama belé hein Sarah nazana nga sûreté ya Jani malgré que moi Jani tokolo ba Jani zaki na basi oui mais wana no mona na Kishasa siko eloko oui awako basi par là oui wana gondi mango mais eloko so lekela ngai makambo nyonso la bri na sali ya Jani ko benga na ye to moni na réseaux sociaux siko kindumba ya Jani po ani a filmer ngote atie la biso na réseaux sociaux Jani zo kufa si réellement ya Jani zaki mo santu ti azaki na basi ako zwa penda souci ya moi sa koti mobile na ndako ya Jani pa fandi moi si wana pa tiki ya Jani bazonga ni pena labri na zo suna ndako wana moi si abuto bota na mobali mususu azongi ya Jani zaki na mwasi et puis ye mo labri na ba bimaka tiki la Jani mwana ne wana ya bébé Jani asokipaka na ye akena ye ba yango na loba ya Jani atiki nani atiki avocat ni nana osambela ye oyebi mudusu balingi ba omoni mokili ndenge ezolela ya Jani mokili ndenge baolela ya fai ba page bazokoma batu mususu baoyalaka na sima po basalir image ya Jani po elongola batu mawa na motema mais lokuta esprit ya Jani eza wana etelemi fala bimisela biso ba preuve kala ke Jani nga banda kosala bwe Jani na pota sel kindumba te nebi baso bazwaka mibali ti eza na basi ebele pe na poto afandi pe baluka mobalo ya kimia lokwa ba Jani nda koma kimia na poto ava na ye yo ndi pena azui pena na moment de faiblesse wana ba bwaki libanda azui ata alokoti ba vani na ye alina tikete atike pena zonga susu amona subu zo bakuna ata ye mo Jani niveau banga ba yambela ye ateli kana fala nga koto mwasi wana pe asasi mobile ozomona ba niveau na ti ya Jani kuma tina ba niveau na basakana na ye bakota mobile musuna ndako avanda mosa ki abochi ozongi euti wapi tokondi makeza ki bolingwa solo ezaka bolingo siko toloba nini ezaka bolingo poto bakutana ki balingana ki bakomi kuna bazapeka ndeka bolingo ezaka ne ezaikaka eza bolingo sara toloba nini bongo bolingo soki eloko musu eza na kati wana obiso toyebi te nzambe alikolo nda yebi soki eza bolingo solo kanengo ucholoba est-ce que mobali oyo linga papa bana na yo okokoma na niveau ti olongwe ko tromper na musika oyeti na mobali na kati ndako ata na respect ya bana okoti na mobali moso lali na ye ya yo mobali alali na salon eza mabe bon ya Jani petango mona ki ba okeno lala na mwasi na yo na chambre oyo lalaka na mbeto oyo lalaka yo pozongo mati na mbeto wana mona ki te même sur le plan spirituel memara liwa omoni
place wana même na bato na bino bosala ba analyse bosala analyse wana te eza na problème moko eza caché na kati bosala analyse wana te ya Jani on a yebi vraiment ya Jani wa lelisa basi pena bota moi ça zo lela ya Jani pena na yebi ya na problème eza na kati Sarah likambo wana to utare ko bimé na problème eza na kati oye comme ça l'abri ni boye na ndimite so eza o kindumba ya Jani na kanga ya Jani na basi alingaka ya na on a réseaux sociaux accepter mokili accepter mokili poto mona kitango ya Jani abimé na ndaku abana osala ba vidéo na mobile na ye wana pour na prouver pour na osala ba vidéo le musupe ya moitié nu na mobile ne wana mokili bande komona na moment wana poni ya pouvoir ki batuté bo bengaka mwasi mabe Jani kuta sala boye atandi on internet pas place comme sous ça bateza na internet chaka vidéo bat ba comprendre ata voice kutu ba koma kotia na lingi mobile mususu po tala ma Jani abane ko sala yango yo siko oloba o pouvoir biso po Jani akona sa mabele atiki avocat te monte ko za on a sens te voilà nous avons raison en tout cas place wana ko sala analyse zo sa mo mtu pasi makasi ya Jani okendaki ozongi na ndako wana na badraka wana na mbetuka wana kote kobo salami makamnyo sa mabezo salama ezara mabe tout eboma ba changer penda kuté ba changer mbetu te ba changer kiti te ka ndengo tikaki mobali muswa ya saka nango yo so zongi mibali na biso zamba za lokumu questionnement repose en paix mais aza mutu aza na esprit na ye esprit bimi na kati na ye mais ake na esprit na été mutu so akufi esprit bimaka awa esika bana ba o to banda obota maka to pe maka awa esprit bimaka awa pour sa pamba etikali esprit wana ese bat baye ba kesike kendaka so azana na ba séjour de mort a matino panzambe te azana no awa esprit na ezo baluka alors ngai eloko moko naza ko déplorer na ba comédien ezake tango bozoka moninga azokene na pétrin bato babimaka te basala ba émission ba harceler mutu pour que bon meka pour mutu mususu akozala ana se envoûtement so yebino bokomi ko harceler akoyi pe kolamuka mais natikala komona même pas bandeko mibali ba comédien basi pour na kosala ba émission pour na kolamusa Jani Faye et l'autre perdre Jani Faye akufi na ebité Viviane na rozoro maloba mingi te je pense que vous expliquer biso organisation bandi déjà au salama bosenga basunga bino pour que Kora Jani ezonge kundama na Kinshasa na ebité ba fanatique ya théâtre o baza olanda bino partout message ne kopesa bango ya suka na makambo etali liwa ya na Jani ba fan na biso ya théâtre message ezaka na bango ezala ya Kinshasa ezala ya poto de partout bosepela non na musala biso to salaka bosepela na musala o Jani asaela bino en tout cas tozala mutu moko ngapena na osenga ngopena tozala mutu moko il suffit ya ko s'organiser ba place au bino nyonso bozali bo s'organiser bo landela programme po souci na biso neti ngai eza pena ke ko rezonga to sangana to za bomoko ko wana ezonga na Kinshasa ya Jani akundama awa to pesa eba honneur na ya suka po niveau matanga eza na poto kuna niveau esprit au labri na komi nango na ebite za mutu mususu akoti na kati ya labri kwa sana ba comportement oyo bogo sutuka pe boya ki akundie meme na ndenge na ye bogo sutuka pe boye labri na aboyi batu musube na matanga bogo sutuka pe boye donc c'est vraiment compliqué mande ko na so ba comédien bo libanda en tout cas to sangana to za la bomoko to sa la force présent na biso Fati azapi mona poto e ba réalité le kakuna présent na biso Fati ayokaka bosenga na biso so to bito tema lokwa mutu moko asunga biso ko wana ekoya po Jani aza artiste ya mboka na ye asepelisa bato ebele asala musala ebele na mboka oyo to pesa to rendre bonheur ne ya suka ba fan ya Jani Faye ba fan ya Jani Faye Jani akei bato ebele o Jani asepelisa abwaka ba mabanga oyo asekisa je crois bozali ya vie to telema to silima lokwa mutu moko
tosangana encore à Jani ya ekundama na bonheur na ye atiki pe famille na ye maman aza veuve aza na position te tokende kotala maman na ye donc message na ngana zaki nango vraiment yango wana. Merci beaucoup.